Voilà, bonjour, bienvenue Nabino, bonjour Nadabiso, partout dans le monde, na Kinshasa, topé ailleurs, tous en a pour nous servir, bino toujours dans cadre émission Kindoki politique, ou plutôt analyser l'actualité politique. Et le monde Nabino dans le monde entier, vous continuez comme la bicho. En tout cas, merci beaucoup, na fidélité et confiance. Oh, bozo sala bicho, bozo sala bicho malamu mingi koeba koba la mboka Congo bazali ko s'intéresser na histoire topé na politique ya mboka parce que li solo ya mboka Congo essayer de komama na ba congolais banso bisika nous tozali koeba nini ko sala pour que mboka na bicho ekende liboso. Alors mokona lelo tozali bongo le 9 décembre 2021 mokilezo célébrer journée mondiale ya lutte contre corruption na cadre wana to sur la plus question yango ya makamba corruption détournement état des droits nyonso wana to sur la na kati ya émission na biso mokona lelo to komi wapi na histoire yango ya kozongisa makambo ndenge sengeli kotelemela moyibi kanyaka na kati ya mboka na biso po eumeli pe tango molai ezosala ko mboka na biso ezala freiner ekende liboso te nyonso wana ifoto lobelango na wa itali ba question d'actualité le lot ba ke FCC na ngambu ya Mutamba pe Matembo bazali ko déposer liste il y a 3 candidats na bango pour la poste réservé nos positions finalement FCC ngambu ya dan ba bongisi ko déposer ya bango ba liste selon ndenge senga makina seni mais boyokaniza penza te na kati na yango to lobela pe na kati émission assassinat ya Chebe ya batu bazali ko continuer koyoka ma Paul Miliamboe o azonga ki na mboka officier a comparer ki lobby na cour militaire pe atanga ki ba kombo parmi ba kombo atanga ki yenda atanga ki eza bongo atangi bongo kombo ancien président de la République kozalokola moko ya ba pesaka mibeko kasi boki koyoka na yango ezali toujours ko continuer pe procès yango topé audience yango mokolo ya lelo ba mesure ya COVID-19 ezali toujours d'application partout bisiko ozwami eza sujet d'actualité ndeko en tout cas mikolo batebele batungisa mi pe na ba grippe pe bongo na bonga mo pe na za grippe bisika ozali se protéger to sa mibeko ya l'état ndenge pesa mi ko sala ngo te pona bango sala ngo pona yo na libota na o et sunga makasi. Alors pour la cadre émission lelo na yambeli bino bongo mwana mboka Providence Lukuli na ye to so la question d'actualité azali bongo initiateur ya Archa azali pe lisusu moko ya mouvement Filimbi azali activiste pro changement na ye to so la na ye ba question d'actualité on atangi tenyon so ekobima toujours boko me biso na numéro eza affiché juste na ba écran na bino question na yo to pe penser na yo po na ba actualité ezali ko mikolo oyo ekosala biso malamu mingi mwana mboka Providence Lukuli mbote na yo mbote mingi mwana mboka Naomi Pila na kopesa pe mbote na bayo bakolanda biso awa na kati ya mboka pe partout parce que mikolo yo tikanga na pesa bino matondi to komona mosala monene au KNB eko sala pour na avancement d'abord culturel et aussi dans le sens avancée démocratique na mboka na biso. Et hormis cela, merci. Je voulais vraiment profiter de l'occasion de moninga na kashne awa pour na passer message na ba quinoise et quinois était 4e vague ya COVID-19 et koya matata. Na yango to komona ba oba kokamba biso bali wana toujours na ba mesure o ba pesaka ya restriction bo sala boete ba geste barrière boina boy mais pas si pe mawali ba oba kambaka biso bazwaka jamais ba mesure d'accompagnement ba confina biso to sala mikolo ebele to mona ata ba kashne ya ofelete to mona ata ba geste barrière to mona ata ba gel ba ya kotikela biso te ata ba lipa ba pesa biso te na yango na koyebisa population quinoise et population congolaise en général que bai oyo bakokapa biso déjà babomaka biso na nzala, déjà babomaka biso na corruption, déjà babomaka biso na détournement, totika te manque ya sensibilisation oyo bakosala
et mema biso lisusu na liwa na nzela ya même vaccin eza na ofele na place vaccin ezali mwana mboka mais problème yali est-ce que bako sensibiliser population, est-ce que bako mobiliser population yo se faire vacciner déjà kolakisa ye ba bien fait na ba méfait ya vaccination wana. Parce que tout le monde qui parmi les grandes autorités en Mboka oyo pona nino se vacciner quitté alobi ke azaki na bobangi sko yebisanga ibai oba ko kamba obali na ba information clé. Vous parlez du président de la République mais après à se faire vacciner quand même ba formation ba information fiable ba wana ba ko manifester bobangi pona ko se vacciner à combien plus forte raison population congolaise ou ali na pasi ou ali na nzala pe ou azali na ba information clété. Très bien, vaccin ezali moko ya ba élément pour na ko komibatela contre COVID-19 ndenge ministre ya santé ayebisaki biso bisika banson oza na occasion wana se faire vacciner et puis respecter ba geste barrière lata kashine na yo komote comme 100 francs mutu nyonso akosomba na na facilité est-ce que l'état fa sombela wana point d'interrogation tolobela likambe tali bongo état des droits sorti ya quelques mairies na prison des ordres ya ba militants ya EDPS lecture na ona makambo nyonso esalami awa. Liberté provisoire et pesami na mona mboka ancien président de la UNC pour que abima na boloko bino etant que bana mboka activiste lolenge kani botanga ki likambo ngo likambo to sorti ya mona mboka Vital Kamerhe na kolingana zwango na deux aspects. Premier aspect ezali bongo aspect juridique, deuxième aspect na kozwango bongo na aspect politique. Tokende na aspect oyo tobengi aspect juridique. Mwana mboka Vital Kamerhe azalaki bongo condamné na premier ressort a interjecté appel na ye bakei na appel ba condamné ye peine ya liboso azwaki ezalaki pona 20 ans de travaux forcés. Ya mibale aekozwa 13 ans tant on interjecté appel na cour d'appel a joué 13 ans de travaux forcés. Et alors, à combien de niveau il y a cassation où ils allaient qui ont duré dernier ressort, dernier degré où ils s'engagent qui bah katelaye et tout muto bah katalikamwana so qui vraiment ils allaient qui bah moni bah fait qui réellement bah preuve de culpabilité ils allaient qui ndeko Kamerhe ndé a détourné qui mon solo il y a bah projet où ils allaient qui destiné na bah 100 jours de régence. Mais étant que moi na mboka procédure pénale na biso elobi nini ba makambo to ba mikanda ba texte ozo régir cour de cassation elobi nini l'article 47 na yango elobi ete moto oyo azalaki condamné na appel akoki pe bongo kokotisa requête na ya demande ya liberté provisoire et surtout que ba avocat ya mwana mboka Vital Kamerhe ba élève ba soulever ba option to ba élément ba problème ya santé notamment na santé ya mwana mboka Vital Kamerhe to bosana te que mwana mboka ki Vital Kamerhe ali congolais autant que yo nangai. Donc na droit pénal tozali o to bengaka la liberté est une règle et l'emprisonnement ou la restriction de liberté est l'exception. Donc na yango mwana mboka Vital Kamerhe ezali loko moko o ezali logique comme on a mutu o yazalaki bongo condamné na premier et na deuxième ressort pour bénéficier de la liberté provisoire parce que na dernier degré donc nous azalaki condamné. Donc expliquer ce procédure ezalaki respecté apparemment mais batezo ezolo ba que eza ba négociation politique ndé esalami de part et d'autre notamment bande kwa EDPS basilika ki on a lobby que na kozwango na aspect juridique après to kozonga na aspect oyo ba bengi politique
l'aspect juridique to komona ete la procédure pénale o esalami ezali purement de la procédure pénale. Liberté provisoire eza garantie ezali reconnue na procédure pénale la biso. Moi la mboka Kamere o yazui ezali liberté provisoire, donc on suppose que instruction ezo continuer ezo koba magistrat instructeur azo koba qui no a transféré peine pesa levé. Non, c'est-à-dire quoi? Du moment où Azala qui condamné na premier degré, aille na deuxième degré na yé, on suppose que Ndenge a interjeté appel na deuxième degré na cour de cassation. Donc on suppose que Mwana Mboka Vital Kamerhe jusque là il est condamné mais pas de manière définitive. Donc jusqu'à présent il jouit toujours de ce qu'on appelle la présomption d'innocence parce que le juge n'a pas statué au dernier ressort sur son cas. Donc, moi, la mboka Vital Kamerhe ali na liberté provisoire. Donc, on vit marqué ne reçoit pas soin, la retour n'a pas continué, instruction continue. Liberté provisoire, normalement, ezalaka na ba limite na yango. Bakokatela yo babisika oyiko kindite, bakokatela yo makambo oyiko salate, pe esengeli na yo bamona ke présence na yo to malgré ba déplacement na yo et entravé au babengi instruction. Donc parmi les éléments, monsieur, ça la rappelle caution. Donc, il faut payer sa caution, là, que ça va être fiable, au cookie maté. Moi, la mboka Vital Kamerhe a payé $500,000. Naye, où ils allaient qui bongo déposer. Mais à pas si peu, moi, ni surtout en atokoloba. Aspect politique, na yango. Tout le monde, lelo, oyo, union sacrée. Et kokende na kozinda. Union sacrée, ok, na kozinda. Moi la mboka Moïse Katumbi alobaki yango clair que ye aolinga alongwana union sacrée parce qu'il y a communauté union sacrée ba ko respecter ba collaborateur na bango te et tolongo na aspect wana INC ezotambola na contre-courant, contre-opinion malgré que ezalaki na kati ya union sacrée. Et alors avec tout cela il se peut que union sacrée monique voilà. Maintenant, il est important de pouvoir voir comment est-ce que Tokoki Kobenda Lisusu Moto Oyo Azali expertise ya makasi lokola Vital Kamerhe partenaire fiable na Lisusu parce que comment ça n'a été que Mokonzi Mboka lobaki était il continue à croire que Vital Kamerhe ali moto moko intègre peut jouer rôle moko important aux jours à venir dans Mboka la biso. Mais avec tout ce qui se Mais la question se pose aussi, est-ce qu'il y a un lien entre le parole il y a président de la République et la sortie de Vital Kamerhe? Moi toko kanisa te mwana mboka. Toko kanisa parce que yo kanisi que Mokonzi Mboka ko loba likambo kaka en vain parler que pour parler. Non, c'est une personne. Donc, je peux dire la personne la plus politique de la République, Azali Naba conseiller. Donc, mon union surtout, Azali susceptible, il y a analyse. Donc, pour nous Sabino était makambu oyo koleka sorti à Vital Kamerhe et elle a un aspect juridique nango, un aspect politique. Aspect politique nango ya liete, bazana posa na minute oyo ba renforcer union sacrée pour ba moni était cohésion na kati ya union sacrée et ali lisusuté. Kobo sanate que moi na mboka Vital Kamerhe babengaka le pacificateur na Sun City pendant que ba belligérant ba bandai koyokana te ba oyo ba utaki na manduki opposition manduki na ba opposition républicaine ba vanda na Sun City pona kosala gouvernement 1+4 mwana mboka Vital Kamerhe a joué qui médiation moko ya monene na makapo lolenge kokende bato ba ko boya population elingi ata koyoka mokete bureau politisé ya mwana mboka Kadima. Voilà la raison pour laquelle, encore de croire que Mokonzi Mboka lobité, en tout cas, vit pression, vit ma confession religieuse, on a bêté la kitolo, qui était. Il faut ramener Vital Kamerhe. Qui peut-être Kangai, na Tili, na Kutaina Bango, mais il était déclaration catholique, balobi était, il faut soutenir Balaïk na Bango, mener action. Namoni
ba catholique ba lobi ba bimi na bango na confession na plateforme ba confession religieuse. SCCP ba bimi na ba confession ba bimi na bango na plateforme ba confession religieuse. Or ils ont des grandes confessions religieuses phares. Et alors, tout cela, le président de la République peut se dire, ben voilà, il faut maintenant un bon négociateur. Peut-être. Donc, Tozali Nakamoko Otoko Salaba analyse. Mais il n'y a pas si peu de dossier où il y a l'inini, Mbongo Nabiso et Kinda. Justement, c'est ça ma question. Tant na côté juridique, que faut-il retenir na dossier 100 jours? C'est fini, c'est Siliwana, histoire et Siliwana. Bon, juridiquement parlant, dossier est silité parce que instruction est qu'on continue. Mais ce qu'il n'y a pas si peu de avant de faire une liberté provisoire, la kate, ce qui va moni pendant que ba andi sérieux à culpabilité, ils allaient pour na yo motosala qui aux présumé auteur et infraction moko baroki jamais couper sa liberté provisoire. Il y a mwana okomona ete mwana mboka Vital Kamerhe à côté ça qui ba demande maintes fois pour la liberté provisoire, que ça soit au niveau à TGI, que ça soit au niveau à cour d'appel, batika la couper ça y ngote. Pourquoi? Parce que magistrat to juge ou azalaki na chambre de conseil abanda ki komona que il y avait des indices sérieux de culpabilité, il y a détournement de la part de Vital Kamerhe. Mais si qu'est-ce qui a changé? C'est que certainement juge ou la cassation monique ben déjà élément élément matériel, les détournements si lelo batikala ko prouver que Vital Kamerhe azwa kambongo moko et que n'a na compte moko quelconque, peut-être que yep par rapport à sa liberté d'esprit alobi que moi na mboka ya bato azali na ba indice sérieux te ya culpabilité ya mwana sengeli na ye abima. Mais to retenir que mbongo eyibama, mbongo yango eyibama ekenda wapi? Est-ce que loko photo mitu na pe nani ayibela biso mbongo na biso lelo ali participement wa pona ko ya boy embouteillage loko alika mosusu. Donc to ko comprendre malgré présence à baso de mouton partout là Kinshasa o ba ko kamba biso bali na volonté te ya ko faire avancer les choses. Peut-être que procès à 100 jours avec na théâtre. Peut-être que balinga qui va meka ko sacrifier moto mosusu pour na peut-être ko laver image. Peut-être que ba yokana ki na bango pe ke ben mwana mai to meka ko sala un semblant. Pombongo iba mbongo wango lelo oyo e ali wapi pendant que peuple congolais a croupi en misère. To ko kaka ba millions na ba millions de kombunga. To ko ka ite ba projet et kozala quand même ba projet à chaque fois financement kozala to kozwaka jamais résultat escompté. Normalement ce qui projet où il y a 100 jours et avant ça qui baptisé là na biso lelo ba dossier c'est modèle de confidence dossier ya grâce présidentielle ya Willy Bakonga ministre asengi que Willy Bakonga azonga na prison lecture non par rapport à ngoli kampeka état de droit apparemment so muta koti prison après politicien abimana alors que ba o azape kuna bazo continuer konyo comme likambo ya Willy Bakonga. Bon, en tout cas grâce présidentielle, en tout cas ils ont na domaine discrétionnaire. Il y a chef de l'État. Je ne peux pas commenter là étant que légaliste. N'ébité chef de l'État il est akutala amoni te bon moto oyo azali moto mabe. Ali moto yo asali mabe na mboka mais pour de raisons X et Y nazo gracier nazo longola et tout parce que nga nazali magistrat suprême mais il y a pas si peu pour aller après avoir gracier moto oyo tout le monde qui façon à se comporter qui tout le monde ministre de la justice kolobete ezala ki na ba norme te ce que to komi tuna c'est que bato faut salama ki quelque part to yo ba ko kamba biso ba ko yeba te nini ba ko sala il y a pas si peu mawali nini montongo ba gracier à son lendemain il n'est plus sur le sol congolais ce que to tuna abimé li suzela ni à disparaître na nature nzela ya Angola nzela ya Brazzaville bakanga ki eto alikika kana nzela ya aéroport ya Njili. Donc il n'y a pas si peu mawalito communauté incompétence et ali makasi tambaye o ba koka fabiso. À ce stade devons-nous parler encore d'un état de droit? Normalement mboka oyo
bato ba konyo kwa mboka oyo to koyoka corruption mboka oyo to koyoka détournement mboka oyo population ezangi misala to koki jamais ko avancer sans une justice républicaine bien installée bien installée. Donc to ko comprendre te ba o ba ko kamba biso d'autre part ba koyeba te nini balingi basa na justice na biso ya mboka to komi na justice moko oyo en réalité et komi na monde une injustice. Il faut noter que justice et justice est indépendante. Nous sommes encore la moitié à gouvernement, mais justice peut faire ça à Moussala. Mais tout à fait. Yoko a été moto à Kokamba justice. Ministre de la justice a colobé erreur et salemaki mais yo na pouvoir politique na yo na pouvoir politique non parce que il y a toujours lien de collaboration entre les institutions de la République. Donc ce qui ministre de la justice ali c'est que bango musala bango ali a concevoir politique judiciaire chikoto komi tunete erreur ya mo sala na niveau nini pona nini pena mais mutu bakate le tout les directeurs ya prison alors que ya exécuté qui kaka ni azali il y a erreur wana pasi pe mawali mbongo na biso yibamaki etikali kozonga te. Mais il faut noter que les Bakonga pas à la nous GGT na état détournement ba fonds destinés dans cadre de renseignement à Kangama qui pour le blanchiment d'argent on a 3 ans kakawande mboka foye bango parce que le les appelle journée à lutte contre corruption vous comprendre que tout mais la moins ici kawana na kozongela na kolobela mingi mbongo na biso ya procès sans jour pour que ça la nga pasi le mona mboka capital caméra ya bimi oui mais mbongo na biso ekenda wapi nani ali mbongo wana. Donc il y a lieu de parler d'une collaboration criminelle genre bato bala qui ebele bayokana qui ben voilà toko sacrifier oyo pour un temps après toko blanchir toko bimisa ou quoi parce que lelo oyo banzela yango etongama lolenge pe sengela kite ba maison préfabriquée yango fallait ba ndeko na biso ba soda ba bénéficier nango mais ça de la rapport ndenge na rapport soit disant mais est-ce que ça ya kokoka nyonso ezali ba mitune sengeli to mitune ya lokwa to bimisi 49 millions pour na ba maison et plutôt coloquer te ba maison oyo et ali kaka ya 1 million nde yango eza kozoba population to komituna mbongo na biso ekenda wapi. Question directe na Bayi Bazo Kambamboka, présidence de la République, gouvernement et autres, union sacrée, Bandeko Nyonso. En tout cas, dossier à processus électoral, apparemment, Ars Bazar perte de vitesse. Vous avez qui courageux côté mais la bureau Kadima. Mais depuis l'église catholique, ils ont mis si mamabito les candidats Moussou, apparemment pour perdre vitesse. Tout comme il y a une situation. L'église catholique est qu'elle colobate tous les cas. Étape Moussou. Église catholique position nae ezali maintenir mon mboka. Église catholique a lobby même après kokuta na mokonza mboka position nae ezali bongo maintenir. Église catholique a lobby peut soutenir d'ailleurs laïque nae a mener encore plus des actions ce qui église catholique azalaki pour bureau kadima de église catholique alingaki abimate na plateforme ya confession religieuse lelo plateforme de confession religieuse ezali bongo ekomi lokola ndako moko ezangi tina po bae oyo babande kopesa poids nango kilo nango ezali bongo église catholique na église comme l'église de réveil la communauté islamique bango nyonso tu wana mibale babimi bureau kadima et ali bureau moko ya soni mwana mboka. Pour la toute première fois dans l'histoire ya mboka na biso oko contredire ngate ba o ba kolanda biso ba ko contredire ngaite tozala na bureau moko ya CENI ezali illégitime bureau moko oyo esali soni autour ya installation nango to moni na population et so boya yango de l'autre côté na ba confession religieuse de taille ba kolobete bureau oyo ezali bureau ya fraude donc consentement ya ba oyo ba désignaka bango
bapesi yango te. Donc ezali bureau moko ya soni bongo arche kozonga sima lolenge nini arche position na ezali bongo clair tolobi toboyi bureau ya CENI politisé toboyi bureau ya monsieur Kadima po ezali bureau moko oyo komema biso na fraude en aval maloneki abesholo alobaki ke opposition batamala église te azaki clair wana bakolobela bayi politique etali bayi politique mais biso archa tozali synergie citoyenne toali bongo on n'a rien à voir avec le politique biso tozali nde la voix de la jeunesse engagée la voix des citoyens qui sont molestés de ces citoyens au bali na nzala bali na chômage ba citoyens oyo il faut ba élire mokondi oyo akokamba na lolenge ya malamu après 2023 biso nde tokomema mongongo na bango tolobi boye toboyi bureau ya Kadima pe mwana mboka même après beaucoup tani ya église catholique na président beaucoup tani ya ba institution na archevêque ko dissocier loko moko église catholique bien que position na ezali maintenir aboyi bureau Kadima église ECC bien que position na ezali maintenir aboyi Kadima mais ata par défaut que église catholique ndima ki Kadima yangwana te ngaki changer position na biso archa loko la synergie citoyenne to yangwana te ekokai ko changer position ya ba laïque ozali bandimi parce que bandimi nde bango mutu basimbaka etonga bango balobi to boyi bureau Kadima bureau wana ezali bureau oyo komema biso na maponomi ya malamu te to boyi te après 2023 toboyete na 2023 tozala maponomi moko ya soni oyo tokoyeba te nani aganyaki ya solo supposons que Kadima président ya CENI amemi biso na maponomi pe alobi ete moto aganye ezali bongo mwana mboka kingani nani akondimela Kadima nani akondimela résultat oyo Kadima akoprononcer bandimela te lokola boni aza président ya CENI papa toyoka yango etambola partout bato bakoloba c'est le candidat du chef bato bakoloba te azalaki okeki makambo révélation ya monene te mwana mboka ancien conseiller il y a Étienne Tshisekedi alobaki parler de monsieur Albert Moleka alobaki clair monsieur Albert Moleka on a lingara min kotanga ba kombote alobaki clair que monsieur azali proche IDPS alobaki yango clair proche mais pas membre de l'IDPS ils sont encore plus loin qu'il faisait partie de l'IDPS Afrique du Sud donc siko moto ya bongo penda boko zelela maponomi nini ya malamu na 2023 boko zelela maponomi nini transparente crédible na 2023 na moto ya bongo oyo ba etu ba ebiete azali na kamoko ya somo pe mawo ya nini mais faut tout na biso ba misusu to yo kaka ba siffler to ka ba nzungu ba ko bina to tuna nini ono Kadima komi président ya CENI donc beaucoup c'est bino parti politique pour bacheli bino moto moko boy donc yali lokola match ya vita na imane ko be ngebetama boka ba ya vita ba ko sepilo nini te bacheli biso arbitre nani muki nani moulage mais beaucoup c'est nini moto azao na kukata ba litige ali awa pona arbitrer match donc c'est que vous allez quand même na ba acquaintance vous allez quand même na ba rapprochement ya ngone ko sepelisa biso vous allez ko sepelisa bino tolobi boye CENI 0 Kadima kala mingi te to ko lancer ba action pour na ko intention pour na ko lobete to boyi Kadima pe to yebiete makapolo lenge ko kende Kadima akosala te mwana mboka kanga eloko na ko ebisa yo on aura un bureau de la CENI dépolitisé parce que ba enjeux électoraux oyo ya malo etalité lokola en 2018 ezalaki bongo alternance pacifique pas de monsieur Kabila quelle que soit la réalité et alors na 2023 ba enjeu ezali bongo la transparence électorale la crédibilité électorale et la vérité
des urnes citoyennes. Donc, mais est-ce que vous déjà que Constant Moutamba déjà a préparé déjà liste nae azo que vous compléter bandeko ya Seni, c'est-à-dire que l'équipe est comme au complet musale bandaki déjà et ali soni pe mawa Constant Moutamba ali parmi bae oyo na monaka et par moment na saluaka ba courage. À un moment donné ça qui na ba bino na ngambu na bino saluaka ba courage na ye mais oyo eko salema et babengaka ngo opportunisme. Est-ce que FCC et PC kitis yako engager FCC? Est-ce qu'il a compris qu'il faut avancer les choses, faut faire avancer les choses? Non, mais par quelle qualité Nazali moto et FCCT pour se faire passer de leur porte-parole, mais ça saute aux yeux qu'il n'a pas qualité. Moto oyo akwasime intérim Katia FCC et Alinani et Ali Bongo Raymond Chibanda. Est-ce que Présidium Evanda qui peut élever ma option que il faut tout tinda batu tout délégué batu? Non, jusque là Présidium ya FCC ton Evanda que l'obiete toko délégué batu te pour être makambo le lenge ko kende toko mona yango clarté et sengeli large consensus autour ya désignation ya batibateur ya c'est on s'acquise de boycotter les élections, beaucoup plus l'opposition, aux oppositions mais bateau bazo boya Denis Kadima bazo akize bango na koboya élection pe ko linga dialogue pour nous pouvoir na facilité ngai na yo to yibi ba nani ba koboya maponomi yebisanga so lelo électionalité ko profiter na nani mais il y a un adage qui dit à qui profite le crime moi la mboka. Ce qui est l'électionalité. Mais 2016, tu as dit que le pouvoir est Kabola Mara, moi, ancien président Kabola pouvoir. Bainani bilana bango ezali néfaste. Banani basali une panoplie à ba promesse, bazo koka ko réaliser en côté. N'est-ce pas que baingonde ba ko banga maponomi? Ba prometa ki biso toko comme Allemagne mwana mboka d'Afrique qui no lelo économie na biso ali instable. Ba prometa ki biso mais si le budget à 10 milliards c'est pas suffisant mwana mboka ba investisseurs ba waya na misala combien d'investisseurs ba yi mais budget wana yali eloko moko donc ezaka ka prévision mais na suka ngana otokokuta na tokokomenter okomona était solde kozala déficitaire pe ba kokukana bango pour mobiliser yango te yebisanga ba mais ozo souhaiter que ezala bongo te alors que 10 milliards déjà pour la mboka na biso za mukie na ko souhaiter te que ezala bongo te mais ça saute aux yeux yebisangai oyoki yango te que le ministère de la finance il paraîtrait que mutu moko akei na ba millions oyoki yango te ozali journaliste d'investigation na minute oyo na ministère de la finance makambo koloba mayango moto moko agent akimi na ba millions il paraîtrait information wana eko circuler ba source officielle du ministère ya budget ya gouvernement fallait éclaircir bisoto et le BT et ali lokuta ekoki pe ko démentir yango te donc pona kolobete déjà isika oyo ba détournement ba corruption eko salema ezali impossible ba mobiliser bongo ba recette malamu yango wana trésor public mais il fait ça peu ça là il faut koyeba ko tongo mili pourquoi il fait continuer ça ça nango mwana mboka lingeti akosala oyo akoki kosala mais le problème ezali pour quelle finalité bando yeba IGF mwana mboka Naomi Pila IGF ekangeli biso bato boni yango lelo baza wapi musala mbonza okanga te kopesa par rapport justice elandeli so ba bibisi la faute IGF OK c'est-à-dire balobi ke moto X Y as détournaki mosolo ya l'état batie na maboko ya nzuzi c'est-à-dire magistrat memi et pas ya juge akateli etumbu mais lelo oyo ba etu oyo IGF et ça là ba rapport IGF et mema na maboko ya ba magistrat suka na bango ya liwapi bako bima bako tambola donc bako bima riche de la république lelo oyo impunité na mboka na biso ekomi nango système okosala na mosolo ya l'état oyo lingi
kamba mboka lolenge yo lingi pe suka nango kozo etumbu te ya pasi pe mawa yangwana. Et nous dénonçons cela. Le Congo mérite mieux. Peuple congolais akolandanga akoyebete bay oba kokamba biso classe politique oyo eko mériter peuple lokola biso te, eko mériter population lokola biso te, yango wana ba ko empauvrir biso, yango wana lelo oyo tokomi bay oyo tokozanga lotiliki, tokozanga na mai ya komela, tokozanga ya kolia mwana mboka. Tozali kanti bampiote bayela ebino eza déjà bampiote eza na port ya na liste ya ba pays le plus corrompu mwana mboka. Tozali bongo soki parmi les premiers pays le plus corrompus au monde. Et à l'Issoni, ce qu'on a état en voie d'émergence, pendant que PIB n'abusé sali na c'est $1 mon mboka Naomi et que ça la passe moto moko par habitant. Ce qui a travaillé ma casse à Nemobimba de grâce à cause de bon $500. Yoka Sony tala lolegie ba oba kokamba ba rendre ba congolais zina ba congolais ba malheureux. Tolobi boye 2023 ezali bongo maponomi moko ya sanction citoyenne. Mais sanctionner ba oba kokamba biso po ete ba prometaki biso tellement makambo ebele, mais oyo basaleli biso ezali contradictoire, ezali bongo donc opposé. Makambo oyo ba prometaki biso balobeki na biso toza na état de droit, nzoka nde tokomi na état de droit. État moko ba ko pointer moto mosapi soki ka ko lingo manifester lo ba vérité mwana oyo esengé na yazo egogo. Tolobi boye le Congo nous appartient tous. Congolais nyon surtout ali bongo na droit ya ko bénéficier ya ko jouir na ba richesse ya mboka na biso. Tozali bongo na droit à un avenir prometteur, radieux. Ba moko ba s'encapare na bombengo ya mboka ba comme sango ya bango to ko permettre ya moi tambo. Koloba apparemment na régime o musala tamoko ezo sala mate il faut tala pe bien. Est-ce que eloko moko atamoko ka o déjà Félix Tshisekedi a sali a bien tant déjà reçu pouvoir ezani. Mwana mboka régime o ezali makasi na ba projet réalisé. Régime où il y a des marquages na ba promesse wana na ko reconnaître régime où en tout cas il veut faire rêver yo ce qui est à la régime où ça qui fiancé et oui ko escroquer ba siebele donc oui ko pesa ba espoir moko mesuka na ngonzo ande ba ko appauvrir yo régime où il a qui biso my god ba ko comme ça ba jeune ba millionnaire ba ko sala boy mesuka na ngoza qui scandale. Mwana mboka ba bakota mabele pour na makambo my god oyo to mona tesika basambisa ba yoana régime oyo et biso ram balobi ete registre de ceux qui nini wana appareil mobile téléphone soki ebungi tokobanda kozongisa ko repérer tout ça nzokande de pour ba kobungisa ba téléphone ata moto moko te récupérer wana de 1 et de deux ba ko kata batu bambongo au départ le plus de 250 milliards de 250 millions ezali ki bon récolter mais to ko bitu na basali na ngo wapi ko tuna boye moto yo ko za na parlement akoko ko lobate mais sera bien moko ko justifier te mbongo ya rap bosali na ngo nini mais régime oyo et promettait biso que non et ko sala nini ba rocha état major na est pour est za kimia mais lelo état de siège batela bino mabe puis ba baki état de siège mwana mboka bato ba ko kufa adef nalu da FDLR ba ko boma bato lenge moko donc on dirait tout état de siège ezate ti est comme un niveau moko grave. Armée ya mboka mususu ougandaise et yati na sol congolais pour na ko traquer soi-disant ba rebelle ougandais maintenant ko yoka soni na mais résultat zo mona na déjà ba résultat zo mona à l'époque, vous allez vous rappeler que Vital Kamerhe, ce qui a démissionné, ils allaient qui pour une armée rwandaise et Kotaki, na sol congolais,
sans que yayeba, sans que parlement et puis ça quittisse na yango. Et alors le oyo ba parlementaire ba lobeli yango kutu atate. Or il y a eu violation grave de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Et ça li bongo ba principe ici na système westphalien reconnu na droit international. Et ali pasi pe mawa to komone te ba o ba ko kamba biso ba ko kamba kaka na tika kaka to kamba yango to lobi boye to zaki na poste un leadership nouveau. Moi je parle plutôt des résultats par rapport à boye il y a armée ougandaise na mbo na biso ba résultats zo mona la déjà. Mona yango lelo ba résultats wana entre guillemets beaucoup mona ba résultats est-ce que ça ba résultat moko fiable ba résultat moko oyo eko wumela seko to eza ba résultat moko to ko benango ba semblant de résultats peut-être bino boko ba tsango résultat OK si ma mikolo nde boko mona nzoka il ne fallait pas bango ba kota na sol na biso congolais mais ceux qui le ba rebelle rwandais baza éparpillé ba FDLR ezali pour la nini po ba rwandais armée rwandaise et kotaki et traqué bango et fait reculer bango yango na ba kenda ko batama na ba Fizi ba ko batama na ba Beni ba ko mo ba loleke ba lingi lelo. Pour vous c'était pas une bonne idée. Pour vous dire que ezali ba décision moko e kozwama à la va-vite sans pour autant tenir compte na ba conséquences na yango to kolobe te armée ougandaise eye OK mais to kolinge te respect ya intangibilité territoriale na biso na souveraineté na biso ezala bongo garantie ya pas paiement wa nini ba parlementaire ou ba koloba ko se prononcer sur cette question na communauté ba kolobelango ata mukiete na komi tout temps tozali na parlement ya lolenge ni bien to comme la sur émission na biso votre mot de la fin par rapport à ces jours il y a des sujets qu'on to aussi maté ngonga vraiment et que moi mingi par rapport il y a mon konalelo votre mot de la fin. Mot de la fin ya liete peuple congolais tout la moka. Peuple congolais tous à la bongo mobilisé autour ya changement. Ba oyo ba kokamba biso ba prometa ki biso changement mais malheureusement to komone te toali mosika na changement. Tous à la bongo prêt pour la élection en 2023. Tous à la mobiliser ya kolobe te to boyi biro kadima to lingi bongo ba élection libre, crédible, transparente dans les délais constitutionnels. P, moi la mboka lelo ezali bonne journée ya lutte contre la corruption. Exactement. Corruption et comment le système na mboka na biso. To comment le peuple moko le plus pauvre mais na ba dirigeant moko le plus riche. Donc ça saute aux yeux que tous les nabatu o ba ko kamba biso bali ba o ba ko zo bon solo à l'état corruption ali partout na ba école na administration publique kiti na ba niveau même ya ba instance judiciaire to ko dénoncer yango kino na suka lobby mokolo ya vendredi ezali bongo journée internationale il y a droits humains to ko senga na mboka na biso ba respecter le droit humain. Bah respecter les droits humains. On a encore du chemin à faire dans ça. Et kokende makambu oyo ceux qui montent à manifester ba bétier, ceux qui montent à manifester ba kangi, ceux qui montent ba yebete manifester est un droit international reconnu dans la charte des Nations Unies. Et monsieur est respecté par textes internationaux na ba textes nationaux. Au cas contraire, to ko tergiverser kaka bolobete to ali état de droit nzora ne to ali état de droit. To lobi boye 2023 to ça la mobiliser autour ya changement. Bana mboka bola na manipulation te o ba o kuta ba ko ba babino bae oyo toali na bango bae o ba kokamba bakosi biso mingi 2023 esengeli la biso to sala sanction citoyenne. Bloc patriotique ekofi nayebisa le bloc patriotique etikala kozala te ezali bongo dynamique de force sociale et politique. Mais ezali mwana mboka balobi boye yo zela kala bino to komona calendrier ya activité oyo ekozala lancé pour te dire que nous voulons réellement le changement oyo ba kokamba lelo ba prometaki biso to zui yango te peuple congolais ali déterminé.
artisans du changement et zali bongo état d'esprit tokolinga vrai changement. Si vous arrive de postuler, ça va arriver? Qui ça, moi? Bon, en tout cas, pour l'instant, je suis déconcerné dans ma ambition politique, mais peut-être au moment opportun. Au moment opportun, parce que Batouba Kobenga, Batouba Koloba, peut-être au moment opportun, ceux qui sont dit vraiment que l'élection ou les aliments pour nous solo, on peut quand même, mais moi, la politique, j'ai toujours manifesté des réticences parce que dans la classe politique, en tout cas, et c'est il faut ébeler bazala baye pour bayibi mingi bakosi mingi et c'est élite ya sika ya politique ba o bakoya na idée ya sika pona kotonga mboka ba énergie ya sika pona kotonga mboka elenge tika makambo ya kobinela ka ba o ya politique likolo ya $10 $100 tolobi boye 2023 ezali bongo maponomi moko ya sanction citoyenne, pas de fraude électorale. Depuis tout le peu montuni il faut voter en 2021 2023 et bisa bisoté hein na bisa bino peuple congolais nda kopona mais ngana ko conseiller yo faut bisa peuple congolais conseiller peuple congolais et sengeli atanga programme ya moto wana projet de société ya moto wana mais aussi constance politique na ye et sengeli peut à vérifier vraiment cursus na ye académique voire même cursus professionnel na ye parce que belé bakoya na ba démagogie bo voter na ko sala boy ba oyo ba ko kambalelo ba ko ma budget na biso tina 100 milliards tu mets toi na budget à combien donc on comprendre que tout ça là qui on s'est laissé emporter na ba oyo ba ko ki ko sa population na ba propos moko ya propagande na yango to lobi boye 2023 sanctions citoyennes. Très bien, c'était la fin, c'est déjà la fin de l'émission Kindoki Politique de ce jour. Vous nous avez suivis partout dans le monde. Na Kinshasa, bande ko na biso ya ba communion so na kati ya mboka bande kwa Goma tous ensemble quoi. Bande kwa libanda mboka bino nyonso merci mingi une équipe technique et rédactionnelle le ça qui mosala na sima caméra pe na coordonnateur ya kan benyo so continuer ko soutenir Kindoki Politique. Ngana bino to Koutani. Très prochainement, on a invité mon sous toujours avec le même plaisir. C'est qu'il y a un Nzambe, à Benisambo, Kanabiso, République démocratique du Congo. Bye.